Maman. Mais maman a un dérange. Mais elle est quand même transparente. Nazana ba souvenir mingi à partir ya ba concert na ngape na Betaka na Kwa Boulevard na invitaka ye azaki na programme monsieur voyage na se déplacer ki ayaki et puis na salle sous concert monsieur à 3 jours ya Grand Hôtel azaki na programme na ya voyage anila jango yaki de sous et puis tant na ça concert on a biwera au sala pour intérêt d'artiste congolais donc na koya soki producteur azali que ce soit yo moko nga na koya donc soki producteur azali ki tam soki manifestation na nga après po ya pe gratuit tant le bindi moi déjà dit donc nagi touché quoi olobi rassembleur mais bato baloba ke ba papa wemba bango mutu ba panza wenge bon en fait eza makambo susu oyo tokoloba yango te moto akomona likambo ya jango na ndenge na etazo na kopende ngwana te papa wemba pona nga mutu baza na mabe na ye nga naza pe na mabe na nga yiposa na mabe na yo mosusu ekozala nango ntango mosusu badistraction moko ya mike yo mona yango eza ya solo bon à l'époque ndenge wenge ezalaka c'est clair papa yemba abandi kolinga mi collègue nanga JB nakoboya yango te mais ayinaki nga te mpo mwasi ya ndako na ye aza sere na biso bon akoyina meser aloba no wana leki na nga ozomonaka eza kaka ekende ka kote moko en fait ndenge bato balobaka me nga namonaki ezalaki ndenge wana te ezalaki ndenge wana te apparemment na ebandeli tomonaki neti ozalaki mécontent par rapport ya organisation ya matanga bato bokosungisa mikro moke nsima otucama na ndoto en fait eloko moko nazalaki mécontent c'est-à-dire nga alobaki eloko moko omoni biso eloko tolingaka considération c'est-à-dire lelo nga soki makambo eza bobenga ta mosu wera yanga koaporte biso mwa par na yo ta mosu conseil nini okoloba na makambo tosala nini okoki akoaporte na eloko tozosala bandi bacomprendre na yango te mais contentement na ngai alaki jour bomonaki natiaki bacaméra c'est-à-dire mokopa oyo bakufile lendemain nga nake na ndako na ye nakuti baartiste ebele bazalaki wana nga mpe na fani toki na redi pembe après na monde babinani bake api ono bake na ministère ya culture bon nayebisi garçon moko dos soki mwa programme ezali naza nanga disponible nakoya problème eza te je suis disposé quoi après le lendemain na monde babengi ngai te eleki jour moko garçon moko Sony Kamanda nazalaka na biprise mais ça la bien te comment se fait-il quand même via kufia sa vie na yo bato base réunir basangani yo sa wana te nabi mais Sony tozalaki na ndako air nake moto moko abengai ngai azalaki te nabino toke tokoma kuna nabi ya kesela akufaki ezalaki abo ya nani ya tabule ezalaki abo na préféré tozala kaka so babengisi nga na ya non ekosala bien te esala mabe bon toke pe après na kepe totemaki libanda na bave mosusu namoni baannonce na kati ya salle oyo baza membre ya commission te babima libanda j'imagine bobima libanda oyo aza membre ya commission te ngalaki membre ya commission te ntango mosusu no wera atikala mpo aza na biso fo tosola na ye nakoki comprendre message bon après nafani nanga mpe na kati après nabemike bana mpona namela ata mwa secret après le gouverneur Pakoti apesi programme na ye nga nazalaki na otala gouverneur de la ville ntango mosusu akobaki wera son boni collègue na yo jibe ndenge boya bolela boye organisation eza boye bino mpe kote na bino bosala boye après apesi voilà na félicité commission ezali awa na félicité bino abimi ake na ye ake na bureau mpona explike ye
projet nga azaki nango idée nalingaki koapporte bango ayoki même panga non babengi ngai touché nga makasi na biso ni mais pourquoi bengi nga fallait pas benga nga na ya fallait tika nga na zela na lela papa nde tosolaki obenga pourquoi après nakendaki esalenga bien ti navaya na nga mais or idée nga nazalaki nango ezalaki nini au moins lelo papa Wemba aza leader ya 3e génération nga azali doyen ya 4e génération totala ba 5e nde bana bazobeta musique miele esinga na pona na deuxième moke toloba après matanga donc toloba après matanga mais na bakisa kamwa mutu na moko mais organisation Salemi nous avons 2 jours les lots à exposer pour la première fois et Bembessa la 2 jours 3e jour de Bokunda il y a tout ce qui s'est passé bon pour nous décorer 2 jours sa considération au moni makambo nyonso pona nga na moni ekomi bien ekomi bena en place tant au présidence asu makambo tout en main la kanisi moni makambo nyonso ekomi bien tant au présidence yemo ko su makambo en main tout mon chef d'état yawa présence na ye mona ye pona nga nazo féliciter makasi poto c'est pas parce que tout le monde est pe na Guinée, na Côte d'Ivoire, alors c'est pour la première fois. Tout le monde a encore ça là 2 jours. Donc on accepte maintenant amour na artiste. Côté on a vraiment en tout cas coup de chapeau, merci beaucoup. Na geste oyo mutako boyango azati. Mais na yebiki makambo nyonso oyo ko sala ma très bien. Faut te remercier bango. Pour ça qu'il y a tant de temps sur jour mo ko nango. Mais vraiment nous avons manqué même à l'oba. Et on a remercié d'abord presse. Mais bien que presse mingi yawa. Bah y a pas frère na bango moko. Bah se déplacer bango moko. Na mouro ba porter biso artiste. Bah ozo rappelé ndao bango ndengwa en tout cas vraiment presse. Na pese nous merci mingi. Na attendant ba net ndenge bozo transmettre ba image vraiment en tout cas il faut encore merci beaucoup parce que oya Koufi azali modèle as un grand artiste congolais oh lelo Afrique mobimba. En Afrique, Europe, Amérique, monde entier, baleli papa Wemba. Pour nous, souci n'engage que Johnny Hallyday, bazar na 82 ans bazar. Tu bête nina nani Manu Dibango, tu bête nina na FacePam. Abeti 3 heures na beti 2 heures du temps. Musu na rotangati, pour nous ngeza trop tôt pour nous vivre beaucoup. Après papa Wemba, ba Congolais ba koti kotiela mutema na nani Werason. Bango mo ba ko juger kaka comportement artiste ne ba ko tshela mutema na kolo banga Werason te. Mala ko se mesurer te ngainde na jouer relève non. Ngana posa ba axe nga ona sala ka soki bukile ko sepela le biwera ça va coup de chapeau. Baza ebele to ça ebele ba artiste parce que o ba kenda commission baza ba artiste. Ba dans na commission ba matanga baza ba artiste. To ça ebele na sanga mo kote. Donc on va qui ouvre la santé. Donc il va faire la commission matanga bazape artiste. Bazape artiste donc c'est-à-dire donc comme cause la commission matanga za na koloba nga moko werati. To ça ebele c'est-à-dire ba vient na bazali et puis muto tamsunga ina zo viser mingi. Natala ka tamsusu ko ya kozwa relève au responsable biso pona nga. Ezaka serche la mwana. Serche la mwana. Ser wana kabola kati. Sifa lobilo ko lobilo vérité. Mais ça se souvent dans le boko boy donc dans ça ni na sert na ngafana yoka so sert wana ya kenga na longola ko na kiti na PC place c'est ma sœur donc ya ndé on a déjà parce que baza trouté ce monsieur bazali ba batama problème est to ba ka to découvrir na le but que ça nga oya